Kubu Kanate, Sabuni na Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amoja. C'est Manuel. Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bande konyoso balinga mikola katina kolo. Toe kola kisabino vidéo oyo ya basali na Nzambe soi-disant ba pasteur de konangai. Yo congolais esika ozwami tala vidéo oyo ya komona soi-disant pasteur eloko asali ndeko pasteur alobi ba piéger na kati ya ndako ya mondimi na kati ya ndako tala ndenge pasteur Nzambe oyo bomoi aza kotala makambo oyo komona mutu oyo babengi pasteur serviteur de Dieu akei na ndako ya mondimi aza kobima na kaleso Nzambe aza wapi bandeko na ngai tala basigne yango ya kolakisa malgré enlèvement eza kokoma bato baza koyeba te aza mutu aza na mwasi na ye eloko nini oyo ekotina ndeko oyo to pasteur oyo akende kokwela na bitloko oyo ba pasteur bino ba oyo babengi ba pasteur nzoto ya mwasi eza moko nzoto na yo oyo Saint-Esprit aza utiliser yo osala Nzambe okei kozwa mwana ya bato okende okushe na ye to mwasi ya bato yo pasteur oyo nyonso baolakisa bino bo se confesser osala Nzambe na solo temps oyo eza temps ya ba blague te tala pasteur oyo soi-disant pasteur eloko oyo basali mutu musu alobi ke bo humilier boko humilier mutu to ki satanisme ekomi makasi komona mutu oyo aza kobima na basi ya batu na bana ya batu musu ko pourquoi ba humilier pasteur l'homme de Dieu ndeko musa na Nzambe eza monene biso nyonso to sincère osala Nzambe ya bosolo ya boyete ya komona mutu na ndako na yo aye kokushe na mwasi na yo ebele o bayebi kotanga Bible bakomi kosala mingi kosaka na basi ya batu na bana ya batu Nzambe ekomi kola suka ndeko na ngai tala est-ce que oyo sengeli mwana Nzambe alanda exemple ya boye soi-disant pasteur aza kokushe na mwana ya batu aza kokushe na mwasi ya batu Nzambe akosepela te na moment oyo balobaki tokomona bilembo yango ya komona basali soi-disant basali ya lokuta ebele pasteur nzoto na yo eza temple ya Saint-Esprit oyo Nzambe aza koutiliser kati na yo oza estrate oza mutu nyonso ya solo za baposa me yeba nzoto na yo batela yango mpona mwasi azaka moko bongisa mwasi na yo fanda esika moko na mwasi na yo ozwi lelo honneur babengi yo pasteur pa pasteur baokumisa yo eza pa pona lokumu na Nzambe eza pona lokumu na moko te omimoni okomi likolo bato nyonso yo nde mutu olongola milimu mabe yo olongola milimu mabe te Nzambe nde alongola milimu mabe eza juste parole lukombo ya Nzambe nde elongolaka eza yo te mais mingi bakomi komi ko se tromper bakanisi bango bazwi bakomi ba Nzambe bango bakomi spécial bango bakomi soki ndenge nini oh ne touchez pas mais ouais ya Nzambe eza oyo ya lelo te tala ndenge pasteur oyo eloko asali bongo yo ndeko oyo za kumela Nzambe yo Nzambe oyo yebi Nzambe ya solo tala ndenge muninga oyo e bato ebele baza ko appuyer ba osunga oh pourquoi o toucher musa na Nzambe botika Nzambe a juger yo oza aveugle oza komona te tala ba komo bo sala za normalité yango to lakisi bino video oyo na tina ya mutu nyonso oyo ayebi akina église oyo sosola ya solo bino bolingira pasteur ati loboko sa pasteur sambela pona yo po yo opunga il faut pasteur ati loboko yo mwasi il faut que kota pa retraité pas pasteur il faut ndé akomi Nzambe na yo so pasteur alobi ndé o répondre eza mabe botika eloko wana Nzambe alola za na kanda pona ba oyo parce que gloire ya Nzambe akabula na muto mokili te yo osaliye ozateke no komi remplacer Nzambe obanda komi mona ntomati koleka baninga mosusu Nzambe akopeni oyo za kanda ya Nzambe aza kolokisa moko na moko na communauté na biso na mboka na biso tomoni ba pasteur ebele oyo Nzambe abiso libanda ba oyo baza ayete mais batu oyo bokia kosamba na église wana tozo batie toza ba aveugle o toza aveugle te tozo kende wapi mutu oyo usanti azala na bonzambe te mutu oyo aza kobima na bana bato mutu oyo aza kosala mabe ekobo ato moment mais yo ozoke église wana oza kokumela Nzambe okumela Satana yango ndeko na ngai botala tina suka video bomona bino moko bo juger nini eleka na kati ya mokili
C'est quoi, papa Sondré, là? Quoi? Montre le visage. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que se passe? La police. Quelle la police? Qu'est-ce que tu fais là? Quelle la police? Quelle la police? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis pas. Non, non. Non. C'est elle qui m'a invité. Je vous explique. C'est elle qui m'a invité. Touche pas. C'est elle qui m'a invité. 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 Non. C'est elle qui m'a invité. Calme-toi. C'est elle qui m'a invité. Non. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. C'est quoi? Je vous explique. C'est elle qui m'a invité. Non, je vous explique. Non. Non. La police. Avec la police, Non. C'est elle qui m'a invité. Tu t'assois. Assieds-toi. Elle t'a pas invité. Sondre, je m'explique. Quoi? Je m'explique. Il a fait quoi? C'est pas la première. C'est pas la première. Explique-toi la première. Non. Explique-toi. Il est là, regarde-le. Non. C'est elle qui m'a piégé. Non. Toi, t'es fini. Non. Toi, t'es fini. C'est mon téléphone. Aïe. Appelle la police, on est là. Non. Appelle la police. Non. Pasteur Yamungu. Non. C'est elle qui m'a invité. Appelle la police. Tu es un escroc. Moi, je t'ai conseillé d'assumer. C'est comme ça que tu vas m'avertir. Tu as fait évader mon Anaka. Mais c'est quoi? Tu me connais? Mais c'est quoi? Est-ce que tu me connais? Il est marié. Non. Oh, c'est un pasteur. C'est pas un pasteur. Laisse-moi. Pourquoi tu as sorti de me taper? Tu me connais, toi? Pourquoi? Je suis pas un voleur. Tu me connais? Tu es un imposteur. Tu voulais baisser. Pourquoi tu as sorti de me taper? Tu n'as plus pas de Dieu vivant. Mais c'est quoi? Menteur. Je vais te punir, toi. C'est un voyou. Je vais te punir. Non. Je vais te punir. Regardez-le. C'est quoi? Vous êtes en train de... C'est quoi? Calme-toi. Vous êtes en train de me taper pourquoi? Mais oui, Tu es un violeur. Non, je suis pas un violeur, moi. Non. 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 Tu me connais? Est-ce que tu me connais, toi? Vous m'avez piégé. Tu me connais? Non, t'es piégé comment? Vous m'avez piégé. Comment? Tu es venu. Tu as un caleçon. Non. Regardez-le. Chambre de merde. Non. Regardez-là. Faux pasteur. Vous m'avez piégé. On a les audios.